Voilà, chers internautes, tout dans la clinique Ngaliema, Momoni Tindika, Papi Kamwasi a se déplacé. Makambu ezakoleka awa na clinique Ngaliema. Makambu ango izanini. Bolanda. Mboka oyo etonda bato ya mayele. Kala ezalaki be ba étranger nde bayaka awa na clinique Ngaliema pona kosalisa ba opération à cœur ouvert pe maladie odana liée na maladie cardiovasculaire. Mais na ko pesa bino sangoke na clinique Ngaliema e komi pe kosalama na bande ko na biso ba congolais bakoti na masolo wana botala boni mayele ezali na ba congolais bakomi kosala opération à cœur ouvert. Toko kende parce que dali interdit ya kolakisa makambo na ndenge lekaka mais excellence azako ya azako vivre parce que yebo pe munganga na époque na ye ba congolais ba bimi kosala opération ya modèle wana bokanga ka ba date boye ba référence ya chaque ministre na époque na ye nini eza kosalama tout ça ko poussa na malembe tili banda ya salle parce que na kati eza interdit ko filmer et sika ba fungoli moto motema. C'est contre la déontologie, il y a Misala, il y a Baminganga. À suivre. Voilà, l'homme à la Bakos, il y a commis ministre de la Saoudi, ministre de la Santé, il y a mon pour vivre événement qui mon ami. Vous êtes à la biso en live, la Tindika télévision. Échange à qui? Au Congo, maintenant nous sommes en train d'assister à des interventions qui ont été autrefois impossibles, des interventions à cœur ouvert. Donc, j'avais promis aux Congolais que petit à petit, on pourra ne plus transférer les patients qui souffrent de maladies cardiaques à l'étranger. Voilà donc une équipe qui est dirigée d'ailleurs par un Congolais, avec ses amis français qui sont venus nous aider par rapport à la prise en charge de cette maladie. Donc nous sommes très contents de leur présence et tout à l'heure je disais que je ne pouvais que le remercier pour l'appui qu'ils apportent au pays. Donc le Congo, c'est un géant qui commence à se relever, surtout dans le secteur de santé. Donc nous allons faire en sorte que nous puissions ici avoir des soins de qualité. Nous avons l'hôpital Ngaliema qui est déjà dans la voie d'améliorer ses services. Ça, c'est une preuve. Et après, nous aurons aussi des services de cancérologie. Donc, les malades atteints de problèmes de cancer seront également soignés ici au Congo. Et nous allons économiser de l'argent. Et comme je le disais, chaque année, nous sommes en train de perdre plus ou moins 20 à 25 millions de dollars. Et je crois que nous allons déjà commencer à économiser de l'argent. Aujourd'hui, avec ces interventions, je crois que nous avons économisé plus ou moins 200 000 euros. Donc à peu près 250 000 dollars. Aujourd'hui, c'est vrai que le Congo est grand. Il y a également autant de personnes qui se retrouvent dans l'arrière-pays, qui se retrouvent avec le même problème, qui se disent pourquoi pas ici en Ngaliema, oui, mais pourquoi pas les tautres à travers la République démocratique du Congo. Non, mais on commence, c'est petit à petit. Les malades qui sont soignés ici viennent aussi de l'intérieur. Et après, on va voir, parce que ces genres de traitements sont des traitements de haut niveau qui demandent des infrastructures de qualité, des équipements de qualité. Alors, petit à petit, nous allons étendre le soin à l'intérieur du pays. C'est-à-dire nous allons construire des infrastructures
qui vont faire en sorte que les malades qui sont à l'intérieur du pays puissent être pris en charge à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'un premier pas, et puis demain, on va voir d'autres provinces. Excellent. Na lingala mokonzi tomoni yo oyikotala ba imboka baza kobela maladi ya motema oyo ekutaka cher mingi bakendaka libanda ya mboka lelo komi kosalama awa na clinique Ngalema message nini okopesa na bayimboka oyo bazotala yo na bavideo? Bon, nakanisa ntango nazalaki nommé nayebisaki bayimboka ete tokolinga totia ordre na kati ya secteur na biso ya santé. Nalobaki ete tozoperdre à peu près chaque année 20 à 25 millions de dollars américains pour na bato bakende na mikili ya poto ko se faire soigner. Bozomona sikoyo bato mosusu bakokanisa yango eza neti ndoto, mais eza ndoto te. Awa na Congo bandeko bakongolais na bandeko mosusu oyo bazosunga biso bauti France bauti bamikili mosusu bakomi kosala baintervention awa à cœur ouvert. Oyo baintervention oyo ezalaki impossible kosala yango awa na bambulu eleki. Yango wana tokosenga na bakongolais ete basoutenir l'action ya gouvernement mpona makambo ya boye ekoma ebele. Tobandi yango na Kisasa, alobaki yango na monoko ya lopoto, tobandi yango na Kisasa, mais ekokende ti na intérieur ya mboka. Bapesa biso ntango to redynamiser secteur ya santé na bandeko mosusu oyo baza na poto, oyo bakendaki kotanga kuna, oyo bazwi mayele ya mikili ya poto, oyo baza na volonté ya kozonga awa mpona basunga biso awa. Tokoencourage bango, message oyo tokopesa bango ke bakende mpe kuna koloba na bandeko mosusu baya kosunga biso na Congo. Tozosala mpona mboka na biso etombama, mpona secteur na biso ya santé etombama. Mokonzi soki moto aye lelo oyo na clinique Ngalema aza na ka wana ya opération bazosenga mbongo to eza ya ofele? Bon, ozomona na ndenge nayokaki awa bacontribution eza vraiment minimale. Donc mbongo il fallait par exemple na poto kuna il fallait bafuta ba 50 000 euros bakofuta ngo lisusu te. Bambongo wana normalement l'état mote futa ngo so bakena poto. Sikoyo net na lobaki na lopoto tokomi ko économiser mbongo. Oyo il fallait pas net ba opérer 5 personnes awa ole bakende kuna na poto bafuta 30 000 euros, 50 000 euros. Awa peut-être contribution moko kaka ya muke pona kosunga pe parce que bazosala quand na kati ya basale banini ya muke penza, mais oyo biso to économiser wa eza mingi. Donc pona mokolo kaka ya lelo une seule journée l'État congolais a économisé 250 000 euros eza ebele. Donc ba économie yango na lobaka na bino e bandi tokosala malembe ti tango tokona makoki pona makambo wana nyonso tu esalama à 100% na kati ya mboka na biso. Matondi mokonzi. Merci ministre.
Voilà, mokonzi ya santé, mokonzi ya Saudi, l'homme à la Bakos, docteur Ekeli Longondo. Bozomona ye wana sika wa masolo ya suka na médecin directeur ya clinique Ngaliema esika masolo wuti kosalama awa bomoni boni basali ba opération awa oyo esalama na mikili ya poto na talo makasi awa ekomi na talo ya pete oyo ezali le peuple d'abord erataka te echangeaka te tobisaki bino différence ekomonana na maloba te me na misala olioke na Afrique du Sud $15 000 yakano awa la clinique Ngaliema bafongoli yo motema pepele lobi olema tembele sans problème oyo ezali époque ya fachi béton na bana baye ozomona docteur Ekeli Longondo engambe mobali mona ya ekanga azosala mosala ndenge etangamaki oyo nde le peuple d'abord bokosepela bobanga te ata komi presa corps et âme pour la réussite ya mandat ya chef de l'État mais pour pas réussite ya mandat na ye mpe na kati ya ministère ya Saudi ministère ya santé Ekeli Longondo mwana mboka yeyo azongi na cabinet esengo to esengo te biso na bino ensemble échangeate mokonzi akei yango eyokai